soki ozalaki na kisi tika kisi so ozalaki ndumba tikaki ndumba biso na moko tobimi bato asuka na 16h bakangi mo balobi soki bokobimisa ngo lelo te usoti so bolimi kaka lelo tozwa epembela bino babimisaka biso dadi tosukola ye libanda imagine toi. Merci beaucoup fidèle internaute, la confiance pour personne sur le kati ya Reçu TV avec votre servant Hassan Bouma. Donc le programme la radio pour la publicité branchée. Donc merci beaucoup fidèle internaute, merci encore la radio qui sont bandana qui vous avez manqué de l'autre publicité à la stade de Martyr place où on va déposer artiste de la mission il a dit Ikambala Nivone. Donc à la nuit parce que le colon a rien à dire. Donc restez toujours branchés avec notre chaîne Reçu TV. Oui, un grand merci à mon caméraman Benoît Univers. Pourquoi pas attendre maman la patron à maman Christ Apelewe et un grand merci encore à notre boss Papa Bruno Motonanzambe, Papa Social. Pourquoi pas confier Weston Lema, venant Weston Lema depuis Paris et un grand merci encore à mon ami Winner Star depuis Tiki, Cédric Mbakon de l'Union Garçon à Derin Daya depuis Paris. Un grand merci à vous. Restez toujours branchés avec notre chaîne Reçu TV. Je vous aime beaucoup. Restez branchés. Merci. Le représentant du visionnaire de la commune de Bilibili, passez directement. Africa Création avec le président Voto. Africa Télévision. Africa Création, passez directement. L'équipe Chandala, passez directement. Passe T1 de Tati, passez directement. L'équipe de la question de Tchèque, passez directement. Aïda, Boleki, Bamsou Bazeli. Groupe Olivia Pacos. Le groupe Nana Lumière. Les amis du théâtre. Nous invitons également Dynamique des artistes du Congo. Le groupe du président Chapelet. Apana bisa sembilo pango baba. Le pango ezanga adresse au mama. Apana dia sembilo pango baba. Le pango ezanga adresse au mama. Apana dia sembilo pango baba. On est qui on est pour clôturer wana. Voilà, madame Tena Bambo on a avec David Poutou. T'as stoppé. Sur les awana, on a qui on déposé enveloppe d'ailleurs. T'as stoppé parce qu'il y a un bouteillage total. T'as stoppé. S'il vous plaît, les gens comme ma conscience de Kati. On avait dit quand il a coupé mais bis. Quel numéro je passe s'il vous plaît. Ma caméraman, plus c'est temps que c'est déjà le médicament. Dans 2 minutes, vous allez être tout pour le médicament. Ma caméraman, viens on s'en va numéro pour te stopper. Merci à David pour tout le là. S'il vous plaît, sécurité. Toi, les gars,
na biso to libéré espace wana bandeko ndoromata lisusu te inutile akotikala Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit qu'il se reposera en sécurité. Seigneur, merci de vous avoir sali. Tu vas te voir pour assister à l'émission de la Merci de modérateur. Merci beaucoup. Pour nous, nous ne savons pas de Dieu, c'est qu'un homme aurait semé et même le soutien. Dans la offrande au col et dans le sabre de salut, la communauté. Père Jésus de l'Église. Amen. Poto, Sana, Dépôt et Jean de Fleur. Merci d'être là, Alino, de venir partager Mawana, l'artiste commandant. Alino, le voilà. Merci, la Fondation Simon Foucault. S'il vous plaît, tout le monde pardon, tout ce protocole et la sécurité. Mon tour, c'est ça l'interview. Yomoko déjà, Yeba que c'est pas le moment, s'il vous plaît. S'il vous plaît, interview, tout ça, stop. Alors, biso toza na besoin kama bomba mbongo wana patiango papa na yana ne kwa dadi moko tata to ole mbongo wana je dis je vous remercie s'il vous plaît bandeko sur bazalia le somo Amen.
Nous appelons le groupe Salombo. Voilà, nous demandons au groupe Salombo d'avancer. Voilà, le groupe Salombo. Karina Pala, le vieux Chama, Lupati. Avancez s'il vous plaît. Avancez s'il vous plaît. Le président Kwadi, le président Kabamba, merci. Artiste na biso ya dadi ya dadi. Alléluia monoko nini nga yo. Papa. Alléluia. Nous demandons à la famille Dadi du Kabala de s'abreuver. La famille Dadi du Kabala. C'est la même moment. Merci à l'Ipati. Le président Kodi, le président Massoumou. Assassin Kabamba. Maman. Herboli, Maman Alida, le groupe Salomon représenté. Antisse la biso monene yaki Dende malamu Tusiki domina onive nangaye Gayo nalela ndega nini Takola nzamba pesanga mongongo ya famille Dadi di Kabala s'il vous plaît. Ikamba pasi na moto manana Kobongiza te kazala ki motu ya pona Atena lola te komona na kaka Abele ezali sumu S'il vous plaît, ceux qui n'avaient pas libéré le podium, s'il vous plaît. Beaucoup d'années nous les laisser. Frère Lola, Zalaka Boupazar déjà. Merci. La famille, qu'est-ce que c'est juste cette délégation? La famille, quand t'as papa, quand t'as maman. Qu'est-ce que c'est la délégation? Ceux qui forment ici, lui, Motoboka makakoli Akumi mokolo Kino suka kokota mabele Alelekwe nasomo Ekosuna motema Lokola letitika Merci, s'il vous plaît. Et nous avons la délégation émenée. Et c'est ce qui connaît le nom de Badadi. Tout ça lui connaît. Tout ça lui délégation, la famille Wetikali, une personne, de stopper le reste des maisons.
Merci. Nous appelons maintenant Maman Eni Tumba. Elle est accompagnée de 4 membres de la famille. Maman Eni Tumba. La 4 membres de la famille. Maman Eni. Maman Eni, elle est Maman Eni, elle est 4 membres de la famille. 4. Nous appelons Mr. Satoul. Voilà, merci. On irait, on équipe, on déposait, on tient l'enveloppe, on équipe de tourner. Mais dans la délégation, chaque groupe de nos titres d'un moutou, encore. Et ça, c'est une délégation en réalité, tous les artistes n'y sont pas encore. Mais après, nous, comment tourner rapidement, parce que nous sommes dans le moutou, rapidement, encore. Mr. Satoul, rapidement. Mr. Satoul, artiste comédien à diaspora, Baleka, Beka, Zigura, Sami Mokili, As Luzolo, puis nous sommes rapidement, de chaque enveloppe, nous contourner ce cueil. Major Missadidi, passez. Le groupe Fanny Mossoudi, passez directement. Les femmes des artistes, passez directement. Groupe Al-Jana, passez directement. Dans les Karabalomoko, en fait, association des forces. Voilà, là c'est le groupe Simba. Voilà, là c'est le groupe des Noirs. Merci, Julien. Enfin, passez directement. Le commandant de la diaspora, Zigura, merci. En fait, association des femmes artistes, passez directement. Le président merci Suzy Lantou, association des femmes artistes. Voilà, là c'est la femme. Association des femmes artistes, groupe Al-Jana, un membre réellement vivant, Bibi Kabela TV, Bakani de Paris, le groupe Sans Souci. Le groupe Sans Souci, on va trouver des choses passer rapidement. Le groupe Livre d'Or, passer. Fondation de notre groupe, passer directement. Poète Zolatim, poète le prince Lili, passer directement. L'histoire originale, avec Olivier Daou, passer directement. Merci. Groupe Sida, avec le président de la Jean-Louis Denis, Belinda, passez directement. Salut, merci beaucoup. Là, il est ça. Bon, pendant, il est ça, on a le collègue, pendant que ça, bon, tout ce qu'on a dit, tout est là, pour que ça va faire. Personne n'a besoin de ça dans le de consommation. Voilà, combien les gens, tout est d'argent. Nous invitons la fanfare, s'il vous plaît. Là, c'est placé déjà là devant. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je compte dans la Carabine, c'est stationnaire. La science, il y a poisson, la science, il y a les filles. Cela démontre grandeur, il y a eu débordement. Même pour la dépôt, il y a pas de plan, il y a eu débordement. Nous sommes censés tout là. Merci d'être là.
Voilà, combien les autres déjà maintenant? Nous allons faire 6 points, on va s'en lever encore. On va déployer son fort. Voyez les gens pour installer, awa. C'est un bon vieux, on va plus se vacancer. Merci à Papa Seigneur. La sécurité, nous vous invitons déjà au nom. Oui, ça va déjà au nom. Sécurité. Merci à Nora Vitezo. Merci d'avoir de confiance sur la sécurité. Merci d'avoir le protocole à interpréter pour le service. D'abord, le président Koma, quand tu vas aimer la dynamique, les hommes on a plus de soucis. On n'avait pas aimé du tout. Merci. Mais c'est pas grave, ce n'est pas maintenant qu'il est au solo. Fanfare, s'il vous plaît. La fanfare. Prendre le message et puis te rendre hommage et à mémoire et à fier. Merci. Anaweza jiva. Repris dans le fanfare, s'il vous plaît. La place à la fanfare. Nous saluons le président de la famille. Place à la fanfare, s'il vous plaît. famille qui m'ezalaka kabana batikala kimia zebi ke nzambe obati mama la reine merci à tout le monde. Maintenant qu'on a vu sur le fanage. Merci au président du Simon Foucault. Est-ce que nous pouvons applaudir très très fort pour l'artiste? Merci beaucoup pour l'artiste. Bravo à Nagui, bravo à Nigamora, bravo à Kapoui, bravo à Chichi, bravo voilà, il y a moi là. Reste sur les dos libérés, parce que et même nous aussi les journalistes, on fait ensemble avec
monde va aussi les avec les artistes de Bouillon Bécoche, on va le dire à mon en raté. Mais je suis étonné à mon à la tête comment interview c'est l'homme à l'homme. Ok, maman, comment on a dit ça? Ok, merci. On s'appelle comment on a évité les locaux à les bébés. Ok, merci beaucoup. Salut Mayo, va souvenir nous avons gardé pour nous. En tout cas, na potaka vraiment. Quand bat malobaki, bat miumbe gauche, ba mona la matanga te basa banzondi te mais biso le bito zala na morgue. La donc tout pas tout sous ba non liya na dadi ba mena dadi na morgue bazaki te. Mais biso groupe le. Et banano yebi ka bande ko liya na dadi ba no mela dadi na morgue bazaki. Bani da ben autant comme te na fula ba ngo za ba polémique. Mais bazaki te, ba yebi ke bazaki te. Ya dadi a to jouer film ala apesa nga concert bi salima. Ozo na tala batela musana après le basuka lo bana nga mafuanga yango pe lobi banana morgue tito lelo a matanga ya dadi kaka mafuanga na mafuanga. Ok, merci beaucoup. Ok, na évité beaucoup de faire bafan pour bazolanda biso libanda ya mboka pour baza par-ci par-là parce que biso doit international. Souvenir ni malam pour bozo garder pour na dadi. Souvenir on a garder pour na dadi on a obenga les gens du théâtre congolais et ça vraiment on est représenté biso toujours musala moko ya malam ya qualité quoi. Na vu vraiment occasion de retourner na été mais le fait que na komona ekaka na télévision après ça ngai vraiment inspirant ngai pour na sala pour théâtre. Donc on a obenga les gens du théâtre congolais. Ok, merci beaucoup. Une décoration de la fiction na évité souvenir ni malam pour garder pour na dadi. Le lobby a ezalaki mbilinga awa entre artiste na famille ya dadi ezalaki mobati artiste ba lobby que famille bomi mbongo famille lobby que mbongo tote na kwa pona matanga ya dadi je pona bakambo mosusu mais epesaki mwa mbuye ebike poto bakambo vraiment potena na bato nyonso tozala c'est moi Fiston Katonda avec Katonda l'artiste du groupe Moyombe Gauche et puis le directeur du groupe bon mpona ngai na koloba neti nini na makambo wana eza kaka regret makasi mpona nini mbongo tokozala kaka ekabulaka bato na esika ya mawa boye vraiment ese babiloko babongo vraimen koka kosalela vraiment napesi tort na famille napesi mpe tort na biso baartiste vraiment eloko wana efalaki pa vraiment esalemana vraiment nasepelaki te na eloko wana toyokaki yango vraiment esalaki nga na mpasi mais gloire adie kaka ndenge makambo nyonso teke nango kaka normal na famille na baartiste tosukisi kaka na koyokana kaka donc gloire adie mpona wana mpona babon souvenir ndenge olobi mpona dadi naza na babon souvenir ebele dadi dikambala azalaki acteur moko professionnel atiki baevre ebele donc basouvenir ya bien mpona ngai nazogarde pane kaka yango wana baevre na ye ya malamu oyo atikeli biso vraiment question ame réponse a ok merci beaucoup merci nakoma déjà na suka oui tatu nayebi te ya mobatisa ezali parce que nabiso batikobatisa nini et en plus ya bino bacomédien na famille nayebi te so bobongisi déjà donc yo neme bakambango ya batéâtre mokusu akufi ekomi problème na famille toyeba lisusu te ou bien bambongo bazopesa pa mama olive na mama denise yango ekomi obongisa biso bacomédien mpo nde toaboye namona deya comédien mosusu akufa nani oyo
naamona deya comédien moko akokufa parce que ande kobela makasi ezalaki météo po bapublie déjà ke météo akufi oke tokikutana météo akufi te aza tokaza mokute eza ezoprovenir biso ke comédien mosu azokufa okoki kosepela nango tosepela te nga soki naoloba comédien moko akufa ezala mwana mwasi oyebi babasi nde baobongisa mpe biso abongisa bino na nde basi ya batéâtre yango turo biso mibali tokufi basi ya théâtre ifo bakufa baosala masumu makasi me biso mibali tokufa biso ifo tozala me biso nde tokufa ya bien te oyebi ekomi osala biso mpe mpasi soki bafamille mpe yamo bakomi osolola soki ndeko na akufi ntango bakoya kopesa mbongo wana soki basomba mabangu soki basala ndenge papa ata yo moko ata bakufaka tozolandisa pululu dadi tokomokufa banguba kufa banguba tokufa lokola banguba yango nalobi boye oyo ezali tatue wa ramazani fayulu tilo comédien nyonso tu aotala émission oyo aotala maloba na nga soki ozalaki na kisi tika kisi so ozalaki ndumba tikaki ndumba songela nzela nzambe soki bozongeli nzela nzambe te tilove na oyebi soki tilemsu na 5e mois 6e mois soki babongwani te toya lisusu marti kokutana na bato mosusu mais cette fois-ci ezala mwana mwasi yango na olobaki bobondela makasi bobondela botika bavie wana botika via masumu botika oza na mwasi ezala na mwasi na yo ozwi mwasi te sambela nzambe botika soki na oloba bonge etake tatue wa ramazani fayulu tilongo namona makambo na musika namona déjà wana nayebi te eza mpe prophétie na onde passer de la foi aprophétise mpona baartiste tuko mpe tomoni sikoyo tatue wa ramazani tilongo aprophétise mpe mpona baartiste lisusu ke artiste mosu azokufa ozala ya mwasi yango kasi yango nayebisi artiste akokufa ozala ya mwasi mais cette fois-ci soki boke kobondela te soki bozongela nzela nzambe te keba ntango naloba keba eza prophétie botika bozongela nzela nzambe soki wakidiba lelo toza février le 28 soki bozongeli nzambe te tokutana kombo ya mwana mwasi wana soki asambeli nzambe te tali yo moto otambola na mabe mpo namonaki yo na vision enga nasambeli nzambe ape alongola liwana mais yo moko change te. Ok, merci beaucoup. Merci Tilo, mais mission na biso merci beaucoup Tatu. Il y a toujours des interviews dans le cadre de parce que toza na kanda ntango biso baartiste tozwaka makambo oyo amese alaka bote tala dadi bino moko boza bozwi baimage tala dadi ndenge alelami dadi alelami lokola mwa moke podium oyo dadi bakokosa ele badecoration oyo te me mbongo ele onye
ezangaki mbongo ezangaki te dadi mbongo ezalaki biso bacomédien tocontribue mbongo chaque association plateforme nyonso econtribue mbongo o mama Olive atindi mbongo mama Denise atindi mbongo partout mbongo ye par-ci par-là mbongo ekoti ebele eloko ezangai te pour ke balela dadi mais oyo famille esali en tout cas badecevoir biso franchement badecevoir biso ezalaka te oyebi ke imagine toi dadi bangome ye lobi la toza na marque nde baza koangome dadi donc banda bazwa dadi bilamba eye 17h ezalaka te papa ezalaka te bilamba famille nanu depuis ntongo bazoluka basukola dadi famille bazoluka famille ata famille moko aza te biso na marque tobimi bato asuka na 16h bakangi mo balobi soki bokobimisa ngo lelo te usoti soki olingi kaka lelo bozopembela mino boke babimisaka biso dadi tosukola ye libanda imagine toi un grand artiste lokola dadi babimisa licorne na ye na libanda ya marque basukole libanda alain abandi kolela na major bisadidi babandi kolela babondeli bato mort nde babikotika ata biso moko tokota tosukola ye nde omoni bakotisa ezalaka te papa ezalaka te soki otoloba bafamille yango bakomi koboma mpo bazwaka mbongo oyo bapesi mbongo eza ya matanga koma bino bokokotiango na compte bloqué mbongo eza ya matanga botiango na compte bloqué comment mais sikoyo mama nayebi te mbongo ezwamaki pourquoi pas bino baartiste bakolo baboyi famille elobi bango moko bakosala makambo nyonso biso tolukela bango kaka place eloko famille elobaki yango wana elobi bango moko bakosala nyonso artiste moko te asimba organisation bango moko baza na baorganisation makambo nyonso tolukela bango kaka place yango biso tosalaki effort tobengaki ministre nde bazolaki biso place mais bango moko nde batikalaki mpona kosala makambo sikotala makambo basali lelo mpe ndeko meteo osango epanzanaki ya ndeko meteo mais akufi te aza malade na mito aza lopitele est ce visite amino mpe baartiste ozokende tobandaki oui déjà bato bazalaki bazokende mais tobandaki kozela tokunda nanu corps ya dadi totika dadi na dernière demeure na ye après tosokipe siko na makambo ya meteo lokola tokundi dadi lelo jokwa lobi déjà tozobanda baréunion Oui, merci beaucoup fidèle internaute. La confiance que vous faites sur la carte a reçu TV. Donc reçu TV net le bac a reçu TV et la chaîne ya Wolf. Non au moment où banda qui n'a vu lobby na mort qui appelle le lot de ici à la stade de Martyr place oyo bandela qui a dadi ben à minute moi je vous confirme que baké déjà kokunda ya dadi. En tout cas merci na bino na fidélité au bozala kanabo envers biso et na bino bat bolanda ka 100% star avec votre servant Hassan Moma J-Love. En tout cas merci beaucoup na bino. Merci na mon boss papa Bruno Motonanzambe na mama Christa Pele la patrona et merci na mauvais Douglas pour notre côté technique. Merci na Benoît mon caméraman, merci na bino, merci pe na mon vieux Weston Lema. Donc merci na yo, merci na mon ami propre. C'est Patrick Sapio depuis Paris. Pourquoi pas ya Patrick Pete Bilamba. Merci na yo, merci na Cédric Mbakwani depuis Paris. Merci na yo, merci na Naomi Paloukou, la fille du pouvoir. Donc Naomi Paloukou, moi ça Michi depuis Paris. Merci na bino nyonso. Batbolanda Kibiso, merci na Beryl Ndaya, Beryl Ndaya de King. Merci na yo depuis les États-Unis. Donc bino nyonso bozolanda biso bozala toujours branché. Ya kolanda biso na kati ya Récit TV. Si tu as besoin de me contacter, contactez-moi sur plus 243 81 41 78 007. Plus 243 81 41 78 007. C'est mon numéro WhatsApp, WhatsApp. Je suis sur Facebook, je suis Hassan J. Moma. Donc je suis là, tu vas me trouver facilement. En tout cas, tout le monde moni et bemenenge le qui boyoki envie à artiste comédien de bazo déclaré pour la famille. En tout cas, organisation et l'équipe m'a fait. L'équipe m'a fait pour le qui bembe, pour le lac bembe à Pouloulou, pour moi qui élément ezaki boyete. Quand il y a la dit mon moni comme bilinga bikane utiko le ka les bandaki lobi na bandeko artiste comédien na famille donc de makamele ka kezaki photo. En tout cas, yango ndesiko lelo o tiko ke kokunda ye ozoka ba réclamation au bandeko na biso artiste bazo réclamer. En tout cas, ils a bien été. Merci la famille Moma Mobima. Pourquoi pas la ma tante Anne-Marie depuis Canada, na tonton Arma Kayolo depuis Canada, ma tante Anne-Marie Mboma depuis Canada. En tout cas, merci la famille. Restez toujours branchés avec notre chaîne Reçu TV. Je vous aime. Bye.